Bonjour à tout le monde. Bon monanga. Comme 3h, c'est ma quelque. Na malili ya makasi miyo ezubi bangana. Bon monanga miyo. S'il vous plaît. Tant que vous en Afrique, vous avez Mbongo za pasi. Le bouton nyonso nga na sali nazo sala bon monanga. Na compagnie de gloire. Malili nde nazotami sapinge kama. Yango soki mutu aopesa mbongo na poto. Posto za so mutu aopesa mbongo mona lokola kina poto ezebele. Na poto mbongo ezebele te. To vivre na calcul pe na pasi. Yozo la la pongi nga na osala. Ame so moni mutu azala iloko na ye ozokota muninga soki. So mutu atindi osala misala okota muninga soki olia plus koleka muninga. Bandeko to banga nzambe. Mbongo eza pasi. Tala misapi. Do malili makasi nga ero na osala. Batinis paola. Do kalamite okoma 4 heures. S'il vous plaît, ça ndeko na ngai za na mutu nyonso. Bino pe boza bitidi so bo moni bat bayena bango na Afrique bazana nini? Boningo ko tshira ka bat na ba malade. Bokeba. Nzamba lingi bongo te. Mbongo apose zali, donc mbongo apote zali passe. Tana na ndana. Zo mona ero. Musala na osala. Donc ko préparer ba bis. Na kati pongi nanga. To kati ba pongi, tozo sala. Na malili mitokutana miyoyo na zone. Mama kioje. Tala nlembe. Moni misapi passe. Donde de ça na mato passe faut mi couvrir. S'il vous plaît ndeko nanga na olo bango na kombo na iso. So moni mutatini mbongo na ye. Ko de na mbongo te. Eza osunganga na misala, eza soki ndenge ni mbongo apote za passe parce que nzambe alingaka te oya sala ka muninga passe. So na osala video eza pona ko yebisa bino ke non. Biso auto souffraka marge malili eza makasi toza moins 0 sur combien. Mais naza libanda na osala erreur. Na ko sana mbeto na olala. Po bato bakanza soki mutu aye na poto poto bien mbongo. Njimbuzi putu pasi zinanga. Kiozi kina ukakutsaka kudongo ilivyo vile mukikongo. Kiozi kina kasi mun kumbasi ngina yata. Lokalangu mukenda. Lusambila ku yingi pona yetu yamudi pasi. Donc kileni kulufuna ku pasi zikala kuputa. Kasi mukenda zitata nzambi tuvuani la. Tuzeye kwandi. Ke kuna pe kuna tutoka isalo pasi kala. Kasi yetu kwa mupasi. Katukari mumi na ntima kufa nkwenda kanika vana kima. Ureo iba kukorigere lokwa na muninga pesi ozo abuse mbongo. So mutapota kabelo 200 en tout cas tonda nzambe. Eza pasi. Biso kutuzoko kosala. Boko susu. Nazana na jinom nanga mundela. Le bouton nyonso tolalite. Donc aucun ndako boye donc pongi ti olala foso ngala musala ozana lo musute. Mon yango merci na wa kotala video eza lokola leçon na opesa pa mutu. Toza la bazoba te. So mutu osali kamuna ye en tout cas bo supporter ye. Mundela sala ka ndengwana. Tango awsa eloko mutu so ko ya supporter sikobo miyo yezo bimanga na zone na malili nga combien de binamana lati na kata. Donc yango donc merci. Na ningana pesa kana bandeko. I can speak in English as well. It's fine. My beloveds, anybody knows how hard it is in Europe. The money in Europe is really hard. All long night, I didn't sleep. I was all walking. And it's very, very cold. So when somebody think to give you even a 50 pound or 100 pound, please, when you're spending that money, be conscious, spending wisely, don't abuse. Because we get the money in pen. Look, the job, very hard. I'm suffering with the cold outside this time. And when you come to abuse me, I'm not going to be happy to you at all. Because money is hard. May God bless you. Thank you. Thank you. Yeah.